on dit que c'est des montages. Comment on peut penser à ça? Moi je trouve que c'est trop bas, c'est terre à terre. Là maintenant je prends des images. Voilà, je suis en train de filmer. Ça c'est le boulevard du 30 juin. Les anciens de Kinshasa vont se reconnaître. Voilà. Nous avons le boulevard du 30 juin avec des gens qui sont en train de passer en bas. Voilà. C'est à partir du bureau que je prends ça. Ok, Kin Mart en face. Institut du bâtiment et de travaux publics IBTP. Oyo administration nango peba auditoire mususu ezali situé awa na commune ya Ngaliema na avenue de la Montagne. Soki ozali ko sala neti ozali ko kende ozone bazali voisin ya cité de l'OIA pe pembeni maison communale ya Ngaliema itongama wana. Tala bâtiment oyo ndenge ezalaki tangu ba garde civile bakomaki kofanda awa tangu IBTP boye bakangaka yango tangu kaka ba exprimaka idée na bango par rapport ya pouvoir où ezalaki en place bana IBTP bamonaki école oyo ya kokanga. Tala eta ekomaki tala ndenge ekomaki salite ba raccordement kutu koloba te pelouse mawa wese ezalaki te. Joseph Kabila Kabange ya beti kaka tour awa en tant que voisin na bango ya pembeni alobi atala nini ezali kosalama awa ayokaki pasi mai etondaki na miso tango azongi ya sengi ke basala eloko basali yango yo bâtiment ya sika tour administrative tala esika ba professeur bakobanda ko travailler tala couloir awa na kati okobule lokola poto auditoire oyo kamwisi biso likolo ba minda nyonso koka ata mwana zobela misu akotanga bien akomona bien po ba lumière eza bien dosé elegi nango ba ingénieur na biso oyo bakobima na République démocratique du Congo bakotanga na malili basal climatisé na ndenge ya kosangana te malili oyo zawa kosala nango masekite libanda décor esalami kitoko groupe électrogène soki courant kei ba instincteur bati yango partout pour na ko protéger bâtiment en cas incendie ba doser yango mbala moko musala oyo esalami na fonds propre ya gouvernement ya République démocratique du Congo, c'est-à-dire 2 500 000 $. Nde koti na kati ya misala oyo ba pesaki Beseko pe Beseko exécuter musala grâce à l'entreprise bazwaki na kati ya cérémonie recteur ya IBTP azangaki maloba te pona ko remercier président de la République na nyonso oyo asali pona IBTP alobi lokwa avec lui alobaki na Bible atako tu bato bazali kondima Yesu te kasi alobaki que tout ce que je sais na yebi que na baneko mona te na moni oyo recteur pe alobaki ezali que IBTP zaki salité ezaki mabe et comme propre bakozanga te rendre sa sœur na mokonzi ya mboka longo na gouverneur à ville province à Kinshasa oyo a meuble pe ba bâtiment oyo ya sika IBTP na bandeko nyonso basali musala main dans la main avec un peu de volonté moka oyo kobonga tondimeli susu bakonzi pe tondimeli Joseph Kabila pona œuvre oyo match oyo ezalaki zoka tango journal a lingala facile ezali koloba bakonzi bazali komona pe bazoluka ba stratégie ni bakoko sala tala awa tozali na érosion zaka na sima ya kachachi kokamwa misala ezali kosalama na ndenge ya kosakana te 5 chantier bandeko balukaki kote kuna turo bazali komona yango na miso po basali ka niveau moko central ya monene oyo kokanalize mai nyonso kote kuna mbula oyo ebeta te bana ya sima kachachi bazasu na problème te érosion tungisaki bango makasi tala solution yango emonani misala ezo continue kosalama boyoka ndenge bandeko balakisi esengo na bango na micro lingala facile toza na esengo monene lokolo moni lelo na leta akanisi biso depuis nonati libulu oyo esalama tala pasi ekoma esengo monene na papa Kabila nzamba apambule makasi awumela na ye kino akokoma koko tokamwe tumoni bashino baye tukumisi nzambe tupesi matondi epa ya président de la République na présidence Mobimba na boye basali pona kusunga biso puisque ka niveau yo erosion senye ko kota déjà na kancha chiko make pene boye tukumisi nzambe po ndenge bomoni misale zo kusale boye bato batonda kiawa en tout cas 5 chantiers kende kitoko
ekende to pande toza tambula ndenge esasa nango boye to banga te to la pepele poser vraiment donc ba chinois ba osa misala kitoko ne elengi to soko ye apenzo mona ke kitoko benza tala bondi melangai mosala malembe ezali kosalama 5 chantier oyo ezalaki slogan ya pamba te yango na misala ezomonana po ndenge babandi kosala erosion ya kachachi ndenge bakosala na Delvo bakokota na cité Mobutu peti na kindele kuna misala kokontinue kosalama kitoko bandeko bakofanda kimia bakolela lisusu te match oyo eza